journal ya peuple na peuple ya mercredi 2 avril 2025 yango ebandi mbote na bino nyonso na songo nyonso tofunga na ngamba présidence mpona kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aprononcaki discours moko ya kafu mokolo ya lundi 31 mars na occasion ya ouverture ya table ronde ya appropriation collective ya Génocoste bolanda extrait nango elongo na Héritier Mapindemi. Ezalaki bongo na centre culturel international ya ville ya Kinshasa epai wapi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki discours ya kafu na occasion ya ouverture ya table ronde ya appropriation collective ya Génocoste oyo esalemaki na République démocratique du Congo. Na tina wana chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki ba circonstances ya ndenge na ndenge oyo esalaki ke likambo oyo eyebana kosalema na République démocratique du Congo. Na tina wana numéro 1 ya République démocratique du Congo a expliquaki makambo nyonso nde ezali kosenga na population nyonso ya République démocratique du Congo autour ya table ronde oyo bayebana s'approprier collectivement Génocoste oyo moko na moko a se sentir concerné pona likambo oyo esalemaki. Na tina wana eyebana kosalema lisusu te na République démocratique du Congo mutu moko na moko esika azwami ayebana koyeba ke likambo oyo esalemaki ezali mabe esengeli toloba yango na mongongo ya likolo ke ezali mabe pe eyebana kosalema lisusu te. Chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atombelaki bato nyonso oyo bazali koparticiper na table ronde oyo misala eyebana koleka na ndenge ya malamu pe ba résultat oyo ekobima eyebana kozala appliqué. Toza na communiqué ya primature par rapport ya liwa ya agent ya la police ya circulation routière Kabeya Senda Fiston Bolanda. Cabinet ya premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka chef ya gouvernement bazali kotalisa na opinion publique ke bango bazwaki na pasi moko ya makasi liwa ya oyo azalaki bongo brigadier ya première classe Kabeya Senda Fiston ya police nationale congolaise mingi penza oyo azalaki affecté na police ya circulation routière. Boye son excellence madame premier ministre chef ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka azali kotalisa pasi na ye pe regret na ye na liwa ya mutu oyo atelemaki pona ko servir mboka na nzela ya mosala oyo ye abandai kosala. Pe premier ministre azali kopesa ba condoléances na ye epai ya famille biologique ya ndeko oyo akufi pe ensemble ya corps ya police nationale congolaise. Boye premier ministre Judith Suminwa na nzela ya cabinet na ye azali ko rassurer opinion publique que justice militaire azali déjà saisi pona kotala dossier oyo kofongola enquête pe kosala lumière na makambo oyo nyonso elekaki autour ya décès ya agent oyo ya police ya circulation routière. Boye basengi na population bayeba na komipesa te na manipulation to pe na ba spéculation ya ndenge na ndenge autour ya liwa ya brigadier Kabeya Senda Fiston. En attendant, procédure judiciaire eyeba na kosila faite à Kinshasa le 1er avril 2025 pour la cellule ya communication ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka. Toujours en rapport na décès à agent ya la police ya circulation routière boyoka réflexion au journal la peuple na peuple info ngala esale libino. Ndenge kaka ba information etambolaki na ba réseaux sociaux pe na ba différents médias ya République démocratique du Congo par rapport ya liwa ya agent ya police ya circulation routière Kabeya Senda Fiston oyo akufaki après avoir kozala brutalisé. Ndenge ba information etambolaki epai ya belema mosusu ya police nationale congolaise oyo bazalaki komi na garde ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka. Ba information ya ndenge na ndenge ezali kotambola ba autorité ya mboka ba telemi pe ba beti loboko na mesa balobi ba enquête esengeli esalema justice esengeli esala mosana yango pona koyeba banani bazalaki coupable ya situation oyo. Na tina wana tango culpabilité ya moko na moko ekozala établi etumbu ekolanda moto na moto oyo asali mabe. Kasi na ngambo mosusu bato bazali kotala ndenge nini ba autorité ya likolo bango moko pe bazali kotosa moboko te zokande bango bazali censé ya ko faire respecter la loi awa na mboka na biso République démocratique du Congo. Bato ya lopoto balobi l'exemple vient d'en haut.
boyendakisa eutaka likolo même tango ozali papa to pe mama na ndako tango ozali kopesa instruction na ndako yo moko esengeli oyeba na kotosa yango mais tomonaka tozwa kaka ya kovioler sens unique na banzela na biso ya ville ya Kinshasa mingi ezalaka kaka ba cortège oyo elekaka na vitesse moko ya makasi pe yango baviolaka toujours sens unique bazali korouler na sens interdit nzokande eloko oyo ezali lokola mobeko ezalaka pona bato nyonso ezali kaka pona classe moko ya basitoyen te kasi mobeko ezalaka impersonnel moto nyonso esengeli akita pe asalela mobeko soki biso nyonso na République démocratique du Congo tokolobake mobeko eza na ndeko te mobeko eza na mokonzi te mobeko eza na yaya te esengeli mobeko ezala aplike pe moto nyonso akobuka mobeko esengeli azwa mbano na ye ekozala eloko moko ya malamu botala bino moko ndeko oyo kaka na mosala bande kosala pona kotosa mibeko to ko faire respecter mibeko oyo ba autorité batie wana botala likambo ekomeli ye tokosenga na ba autorité ya mboka na biso moko tozala bandakisa soki tolingi mboka ezala vraiment état de droit. Parti politique Union Congolaise Ikola Mokuse Nanzela ya secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa Brèche Engali Obama a procédé qui week-end eleki na installation ya 17 cellules na commune Yantele Fabrice Lundombi héritier Mapine bazaki na compte info lingala. Azali kokoba na vision ya feuille de route oyo ezali bongo ko implanter plus de 1000 cellules d'ici fin de l'année 2025. Secrétaire exécutif provincial camarade Brèche Engali pour la parti politique babengi Union Congolaise Ikona Mokuse ya autorité morale professeur docteur Daniel Mukoko Samba VPM ya économie akitaki bongo dimanche 30 mars 2025 pour na ko installer 17 cellules mokoka na commune Yansele liboso ya ba nouveau dirigeant ya commune oyo secrétaire exécutif provincial Brèche Engali Obama Mfiri ataki na avant idéologie ya parti na bango babengi ikope implantation na yango na totalité ya émergence ya parti ba équipe na ye bazali bongo composé na ba militants basi pe mibali bango nyonso babengami kotombola likolo parti politique o babengi iko pona ko assurer expansion na yango pe épanouissement na yango na ville ya Kinshasa a profitaki pona cadre ya clôture ya mois de la femme vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur docteur Daniel Mukoko Samba oyo azali autorité morale batindaki lomoko ya malonga ya bapan et pa ya secrétaire exécutif provincial Brèche Engali Obama pona ko distribuer plus de 250 pannes et pa ba maman oyo bazalaki présente na événement oyo bango nyonso batondisamaki na esengo kozwa don oyo ya maputa euti et pa ya autorité morale ya parti professeur docteur Daniel Mukoko Samba bango nyonso basepelaki makasi nazo tambola pona ko installer parti na bakwe na ba rekonyo surtout ya ville province de Kinshasa ezali musala oyo autorité morale le professeur Daniel Mukoko Samba oyo batindaki ngana sala elongo na secrétariat permanent musala na biso tozali ko sala ezali PTT mais lokola tozali ba soda ya Union Congolaise tozo kota partout pour lobby Union Congolaise ezala implanté suffisamment na kati ya ville province de Kinshasa oyo ezali rayon d'action na ngai na commune Nsele pona ko installer 17 présidents cellulaires oyo to installer bango ba outil de partout bayaki lelo awa pona to installer bango bazwa ba insigne ya parti bakota terrain pona musale kende liboso bosimba ke bato oyo nyonso bazali installé lokola ba responsable ba cellule na commune Yansele esengeli désormais bakota na champo na kotombola bendele ya parti politique Union Congolaise Ikona Mokuse ya autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba ville ya Kinshasa déjà et kangami bisika nyonso koleka Ikona iko na bokasi ya secrétaire exécutif provincial Brèche Engali Mfiri Obama et longona équipe na ye ensemble bazali ko soutenir vision ya autorité morale ya parti professeur docteur Daniel Mukoko Samba oyo azali VPM en charge ya économie nationale iko c'est mon affaire
iko ya yo, iko ya ye, iko ya biso nyonso. Rapporteur ya info Lingala journal peuple pour un peuple ba solo laki na moko ya ba responsable technique ya Metelsat Augustin Tagisabo a expliqué ndenge nini situation ya mvula ekozala na mois d'avril. Et la Metelsat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est des mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central sera dans une période excédentaire de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'Équateur. Au nord, nous avons les bas ouélés et les hauts ouélés, ainsi que l'Ituri, les nord Kivu et les sud Kivu, qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, et nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, de la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, en fait de pouvoir sauver leur vie et les biens qui peuvent être vulnérables. Population afandi na avenir révolution la commune ya Selembao bango ba commission na bango ka niveau principal esika na bango ya kobua kabosoto. Population avandi d'avenir révolution na commune ya Selembao bango bazali komilukela pasi pe mawa ba komisa ka niveau principal oyo ememaka ba mai pona kobwaka na ba rivière ba komisi yango fulu ba déchets ba salité pe biloko ya ndenge na ndenge ba bwaka ka yango kaka na ka niveau principal nzokande ezali eloko moko ya malamu te bazali koluka ba problème soki ba mvula ya makasi enoki ba inondation ekokomela bango bongo na sima bango moko bakolela nzokande ennemi ya peuple ezali kaka peuple ye moko tracé tondi ba salité ba ya ochaka na mutu bele ba tondi tracé mabe ko balungu na ba salité o tracé ezala bien komine ezala ba salité to yeba te mais to mona ka ba salité soki ba ma ezo ya na ba fulu pe kuna na wengi yake bele awo tosengi na bana commune ya Selembao mingi penza oyo bavandi na avenir révolution esengeli kobatelama kobebisa esika ozali kovanda te na bosoto mingi penza kobwaka bosoto na kanivo te pamba te kanivo oyo esalemaki pona mai ya mvula eyeba na kolekaka kasi nyonso wana ezali kaka pona bolamu ya population tango bino bokomisi yango fulu bozali komilukela ba problème tango ba inondation ekoyela bino bolela te bana ya avenir révolution na commune ya Selembao. Quartier badara na commune ya Sele eza na problème makasi na likambo etali bongo ba érosion. Érosion eza kokoba se kokoba population azali konyo kwa manandenge ya kosakana te banda ku ezali kokoba kokende sans solution
tozali awa na badara na commune ya Nsele epai wapi ba tête ya érosion esi enyokola bango bandaku esi ekenda kasi population azali kokoba kobelela esikani ni secours ekoki kouta secours na bango ekoki kouta kaka epai ya ba autorité oyo bakoki kosunga bango afin que ba érosion oyo ezala combattu ndenge baleli. Kwa problème ya érosion oyo to comprendre que babal visa la bière plat banda likolo tina se kaka mbula liboso kaka tomelaki ya mbula te ezaki pe RT pendant 40 minutes atontola mokabo érosion salami tokaki ba 4 heures baleki bien vers ba 5 heures érosion salama le tisco dozo comprendre l'érosion te soki ndenge tokosala biso moko population tozomeka ba renfort marque tozo kongola mbongo na quartier plutôt que social libulu yango mais tozoba social ndenge na tosengi ba aide na bino bakonza mboka botal kamanzila o badareza commune moko munene. Tobanzi que phénomène érosion ezali vraiment fréquent dans la commune ebele ya ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo epai wapi bandeko batonga bandaku na bango na pasi soki bazali tango nyonso kolela boye ezali kaka l'état asunga bango po ba perdre bandaku na bango te oyo bazwa yango na pasi. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu bazalaki na kilt na bango lokola momesano ya chaque lundi avant kobanda semaine. Ndenge kaka ezalaka momesano ya chaque lundi na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu boye initiateur na yango alobaka tango nyonso Dieu est notre force donc Nzambe azali makasi na bango. Bosimba ke lundi bango nyonso basangana ki pona culte ya momesano ba enseignant pe ba personnel administratif nyonso bazalaki wana boye mote ya mokolo ezalaki évêque Dani Nzita ateaki na mokanda na Galates chapitre 4 verset 19 alobelaki mingi bana na Nzambe oyo nyonso bazali koyoka liloba na Nzambe esengeli bazala transformer liloba oyo esengeli transformer bango pamba te batei bakoki kote ya kaka pamba te kasi nkolo Yesu azali kozela transformation ya bana Nzambe par rapport ya ba message oyo bazali koyoka. Coordonnateur ya complexe scolaire Mama Pemba Simba Ngwala yepe azwaki maloba na sima pona kosenga na ba enseignant pe ba personnel administratif nyonso basala ka suivi ya bana na ndenge ya malamu pendant ba cours ezali kopesama pe pendant que ba aire ya récréation oyo bana basakana kalibanda to pe na boye na bango esengeli ba veya kana bango pamba te ba accident ya ndenge na ndenge ekoki kosalema tango bana bazali kosakana esengeli suivi ezala makasi message oyo ezalaki capté 5 sur 5 culte elekaki vraiment kitoko boyo kamoko ya ba enseignant ndenge expliqué na micro ya Info Lingala. Culte tout d'abord zali ko kumisa Nzambe mais biso tosalaka na lundi tout d'abord. Lundi ezalaka premier jour ya semaine tobandaka na Nzambe totamboli semaine mobimba Nzambe abateli biso tosukisi misala na biso na samedi dimanche toke kokumisa Nzambe lundi avant to banda ba personnel nyonso tolongoli motute to banda ka culte na 6h30 pona kosenga makasi pona kosenga bolingo na Nzambe pona kosenga nguya na Nzambe ekamba biso poso mobimba lisusu. Ezali malamu boye na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu batia Nzambe liboso ndenge initiateur na yango muyimoko honorable Nerombungu alingi yango makambo nyonso ezali kotambola kitoko na complexe scolaire Mama Pemba. Quand tu vas payer pour ta qualité qui peut acheter bien sur bosengeli komila yango. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci, merci pour les Protivap, pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bote la Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto poto, Protivap. Et ça pota te. Allez, kamata. Bon appétit.
petit. Bana nyeso ba yaka Potifa. Ah ba sisi kulia ya bangu Potifa, ba bandi ba dansi na bangu ya ba bebe pro. Tala. Ba yango, tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Potifa, poto kitoko pona ba bebe pro. Olingala ta sapato qualité place exactement qu'on a 7e rue limité pas ya Papa Griff. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko, sa père d'état, mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griff, Cocobar de la Sab. Asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko, sandal, lipapa, ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griff boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griff yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotie maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel areketaka yango Papa Griff mawa ngo Papa Griff mawa vraiment musala kitoko boye alors ça le gamundele et puis le réseau mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres salamato donc ezaka pour na ko informer le sous maman na biso Judith Yozali maman excellence premier ministre voilà oye na pouvoir oye kutanga na zara Papa Griff ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yé pa ya kutanga déjà na zara Papa Griff artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et loko moko durable eza la chaussure eza la sandale eza la ceinture eza la sac pour eza cordonnerie na maroquinerie ata chaussure le bolite loko la ilk oye na dimna loko le moro na dimna loko le moro ata eza loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et pai wapi ba sapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pai ya ndeko na bino sa père d'état Papa Griff pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yango nde ekotombola mboka na biso pamba te batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Info lingala ya mercredi 2 avril 2025 yango ekomi na suke pa nazana son makasi ya représenté les bino oso ki bo sepela na mbope sa merci na Nathalie Kela Kapenda oyo akumbela ke édition pa bazaki assisté et pa ya grâce po ba na sima caméra tozaki na Igor montage simbama ki na Christian Kengebe ni pe Fabrice Lundom journal la peuple pour la peuple ezaka supervisé et pa ya Héritier Mapinem bandeko botika malam au revoir.